So kaboni soki ya solo mwasi akabana mobali bandeko. Mwasi azwa bilamba mobali na yenga na yebi abwa kango. Akanga kango ta. Mobali peso kalingene mwasi te akima kaye. Ezate mobali olingi mwasi to kangi bilamba na ye ezalaka te. To lingi bongo te. Yo oyebi ndenge nazolobela yo zongisa bilamba na ye. Zongisa bilamba na ye. Soka si problème okomona mitoba na matadia. Ozomeka biso to tozoloba te okoyeba mitu na biso sikoyo. Boni boyeko. Mwasi hypocrisie. Tozoyeba yo te. Oza na camarade yo baswani. Oza na camarade baswani. Siko okopona nani? Okopona nani? Okoteli camarade na yo, okoteli ko mozala na Rotterdam, mais ekoyinda. Akoyindisa mwana mwasi na mosusu alobi akoyindisa. Eza bongo. Eza kutu te osoki ndenge nini yango so ngone ti jibile. Bozela sino ko kanga bino na mwana mwasi wana. Bokomona. Bozela boso so ngone ti ambassadeur Yuma. Zela ba kutana na yo na mwana mwasi wana finga ngai. Na mona boso tambola. Mama, okomona jour wana. Ngalo ba jo mikolo ngana osala blague kutu te. Ngaso na zimbongo ndo kaliboso na wela minduka ya sika. Ba minduka ya sika, ba grenade ya sika, na ba ntiba la sika. Pendant se préparer. Qui vivra verra. Vous comprenez? Oui, c'est gentil. Mboka zo tamana mabe basi mo ya mik. Ba uta soki wa ba kuta na Rotterdam. Basi wana tu baso tsa ba desordre pamba ki ndoko ni. Ba kuta na mboko yo. Hein? Okolia mutu boye osolo ne boye lobe changer la ngati to yebi yo mikolo otelengana. Okotika la yo moko. To yebi yo mikolo. To yebi yo. Même tata bocho so to sayete. Di tala basi mo susu ba mal impoli. Aucun a fait le moni tata na yo so tsayo yaka tata bota yo bandeko. Tata oya boti yo. C'est quoi ça? Tata na yo boti yo na fait so benga neti camarade na yo yaka di. Ya mo mère Charou fa bisanga keno le zombi na poto ba parkira ba bamba basali. Po ba baba ba kumi ko loba na poto ba tumusuba ko loba te. Mais mi kolona nzela to okuta. Na yebi sala ba tebele na poto pe ba pauvre basali ba tambongo basali. Et que c'est les alliés. To lakisa mo mikolo yo so ba mobala kosi yo asombe ma voiture mo ya 3000 4000 mimoni yo danger bozela na ko koti sa bino ba village mikolo bokoka ko to otala mo sina ngana nzela te bokota ba village. C'est quoi ça? C'est quoi ça vraiment mboka mboka comme ki motema ba ndenge de leti mutulo ko la ngamba ambassadeur mutu moko boya so finger branson alengana za la pourrier bomona ngwa boyibisanga bomona ngo u Timo kile kubala, timo kile kukufa. Tango so finga branson eneme liboso ko sala nga. Pe ayebi. Donc nga muta liboso na agir ngai. Pour ça constitution mafia clique. Vous comprenez? Bokene ba fait sur sim. Et simbi na ngota. Et simbi te weson nga ya sikana ya komande yango. Weson boko dokati. Na kulata kona wa. Ah. Yo. Okoti na matali outi na noko ye petit. Yeb sabatuna et puis moi so balé ça ngolé yo mo posa ngolé donc koko sabiso soute moi so balé ça ngolé yo mo posa ngolé okota na noki ya tila ndimi yango ke no wi okuta na ngola alors koko sa soba na matalité ko yaka peso na kimfuka te posa impoli même na kimfuko pesa batu bambote te vena na député yebisanga ke petwana za impoli leki atila wana za impoli ayena kimvuka kuti biso na ba check to vandi bo ba mikolo petona leki atila ya pesi biso ba mbote ya leki netika petit mo grand frère yo ozam petona za